Ni mwasi azo sala mabe mobali azo supporter mabe wana pa azo kangina mobali azo supporter mais qui seza wana na se eza makambo nzambe te eza normal te eza kitoko ya basi ya mwasi te yobi basi kitoko baza lelo bazo tula baza na bandako na bango mibali ba otala bango te mais oyo azo sala mabe mobali olandeka eza biloko o sala wana eza clair to moni bazakala to moni ba biloko mususu ba mfumbo ba tiela ka ba nini ya mike ezali etanga maka donc wana ezali biloko ya zo sala zo balola mwana mutu mwana wana amona ete donc azo baby sa vie ya bato ko libala soki déjà kobo ekoti wana yeba déjà kufetele mi wana. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. C'est toi. L'avantage de la spiritualité, c'est que la spiritualité est donc qu'ils allaient pouvoir absolu. na boloko ya bolingo oyo nzambe nazo api bambo na ngapie ya ona préféré na sala ngafio Toyebi qui accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour le poso ya nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami pona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Mboteni bandi nouvelle tendance bandi Alain de TV, merci beaucoup na confiance pe fidélité bo pe sarabiso bozala toujours branché ce côté na chaîne abino Alain de TV en tout cas wana profiter un peu ça mbote na boss na Alain de babi papa malamu quoi mbote na Aldor lui est derrière la caméra babi awa tozala karaté pour na ba musicien ba comédien ba tandenge na ndenge tozala wana pe pona ko aider bino ba toza ba problème tozala pe wana pona ko sunga bato oyo baza mamezo marché te à travers biso à travers nouvelle tendance à travers Alain de TV oki ko changer na problème wana lokola lelo toza na problème moko ezo déranger peuple congolais ezo déranger ba jeune couple ezo déranger ba mama o ba lia ba mbongo na biso mabala mama bali mwana liembonga libala mais libala ou mérité ezo déranger quartier to sepe to bini mais libala e ou mérité donc yango wana lelo vraiment to bito ko betali solo to ko solo na batu oyo baza mieux placé ba yebi mamba mabala bavanda mbe to ko discuter ensemble to me ko koyeba likambo e utaka wapi na ba mama nga na plateau na bana déjà awa na droite na ngai bonjour maman. Bonjour maman. Oiko se présenter bato bazolanda biso mama kombo nani ozanani évangéliste mama Tete Lukubika naza journaliste na mama Anna Baba ne mission nanga ya Jésus Christ et ma victoire ba invité nga lisusu po to ya kolobela makama ba mama yango na pusani. Ok, merci beaucoup. Tu as un avantage, tu as un évangéliste. Donc, tu as touché nyonso. Na droite, na gauche, na peu pardon, na jeune sœur. Moko, bonjour. Bonjour, maman Ngai. Boni. Oui, je vais bien. Donc, c'est présenté à Bateau Bazo Ndabiso de prix partout.
nga komona ngai Ranka mama présidente ya groupe théâtral Ranka même temps na yembelaka mpe nzambe na église ya Sion. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Tu as un avantage penza makasi. Pourquoi? Tu as un bateau baebi nzambe bateau tu as un moyembi tu as un évangéliste bateau ba panzara liloba. Mama Tété, si je dois angolé les autres déranger biso makasi. Et le koni ezo sala biso ba jeune. Ozumo bali ezo tomber mingi to de 20 ans à 40 ans. Ezo tomber mingi bolinga ina mobali. Comme si niveau libala mobile a dépensé bambongo mais divorce et vous mettez vos sali 5 mois vous allez une année 2 ans 3 ans 4 ans vous méritez bokabwani et là on n'y pensa ko pesa so ezo uta mingi wapi. Merci maman Nancy, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. J'ai aussi koloba problème ezo tombo ma mingi na kati ya RDC to bandika ndingo lobi 20 ans ti ok kuma na ba 40 ans même ba 50 ans peso salama ke mabala ezokoka vraiment kufanda te na lingaki na yeba mabala ezokoka kufanda te na problème indeti autre kikolobela ya nini oyo kiko préciser bien mususu ezovanda te na ndenge ya pasi ou bien mususu ezovanda te na ndenge caractère ya mutu ponga na développer. Ok, tu bien en général. Parfois, tu dossier mususu. Que batu baba ni miso nzambe lete moni ba fami ba lembon. Mais na kati anda kwa libala kuna ba umete ba kabwana. Yo to bi ezanyi zo saso bina tanga. Eza compréhension to basi to mibali to mi terminer te ko supporter partenaire na yo. To elo ni pena pona yo tant que évangéliste tant que mosa na nzambe tant que maman elo ni mezo sa po makambo ane salama. Bon, na tango kala tozako mona ba mama na biso tango babalaki bazako bala na vraiment musika te. O mona voisin oyo na voisin oyo. Mwana mwasi azaka na lopango na mwa mbalo azaka na lopango. Mama oyo ayebi caractère mwana mbali wana. Papa oyo pa yebi caractère ya mwana mwasi wana. Lobi babalani ou bien mutaza na étranger ayebi si mama bien papa na lingi na bala mwasi. Bolukela nga mwasi. Oui, bazoki no kopona mwasi oyo bayebi famille na ye bien. Bayebi pe caractère na ye bien. Lande na mabala na lelo mona ke eboti biso lelo tokoli makambo nyonso ezali. Mais lelo tozomona na kati ya mabala na biso eloko liboso ko umela na bo fiançailles ezozala te. Eloko liboso na ko tombola ko umela na bo fiançailles ezozala te. Bakoki kokuta na mwasi na mobali. Na mwasi na mobali bakuta na après 2 mois mariage. Oya uti na caractère na ye, uti na caractère na ye. Les deux familles bakutani bavandi ndako moko. Oye ba edikende muso ba yebani te na ki fiançailles. Mbala mo ba ke présentation to moni pete na musapi ba koti na ndako libala. Tango siko ba kokoma wana bango mibale ba bimisa ni ba comportement. Tango ba ko bimisana oya lingi oyo lingi angote. Oya lingi oyo lingi angote. Oya kota na zape jeune lo nya zotungisa ngabo. Okuna lo ba pasi ba zebele lo nya so simbite malamo kende. Eloko liboso na ko pointer nango eza fiancé ezo umela te. Donc na mona fiancé ya kala ba betima 3 ans 2 ans baza na kati ki fiancé bazo yeba na ba pasteur baza ko encadrer bango. Mais mona bana basi baza ko encadrer bango couple wana. Mais mona couple wana zo mona ndie pasteur azo pesa ye retard. A sauter pasteur na ye akepa pasteur mususu. Akelo ba ke pasteur azo ngo bali sabiso tazo wimisa biso bona pambola ba pasteur pe ba mo luka enveloppe. Tant aux hommes enveloppe a pamboli mariage wana. Mais tant a pamboli mariage wana a tuni nzambe te couple oyo yo muto pesi yango ou bien ba yokanika na ndenge na bango. Pasteur oyo azaki kozelisa zazo bate ayeba kitina nini. Mais ba pasteur alelo bazo pambola mabala ya batu bazo yeba ba comportement ya bana wana te tant ba yeka ba pambola ya zo enveloppe ne a pamboli mama libala bongo botuni nzambe bien te. Na 2 mois kaka bolingani bo comité na alliance na musapi. Ba famille kutu ba yeba na bien te ba kekuta na mukolo ba sa présentation na mukolo o bazo pesa biloko libala. Bo yebisa ngai est-ce que libala bongo ekivanda libala bongo ekivanda te. Ma tete dozo zongela yo to pe na ngamba mama na ngai mekana ko définir biso eloko zo sala ke mabala wana eumela raté. En tout cas, merci pour la parole. Nzambe apambolo na sujet kitoko oyo obimisi na mukolo lelo. Po na ngai eloko zo sala ki mabala evanda te po na nga eza mibali. Oh, OK. Eza mibali pourquoi? Pour mobali mutazwa décision ya koloba na mwasi ki je t'aime. Ce qu'on a eu décision wana on les appliquer ba makambo na ba comportement na mwasi ayeba ka déjà bela a mesana ngo o mona ba biloko wana ya bombango akola so toujours ka bolingo
bolingo et comme tango boko bala na boko bina kata ndaka libala aye ko bimisa comportement o ya bomba ozo mona zo nganda ko retard azo yana ba complication moko bo ezalati donc akomi ko mona lokwa neti abali yo ala tu alliance abotio mwana pona ye asombi yo so ba comportement na tango ya ko fichon na kata ndaku yo lokola mwasi ko supporter du soutien et na sima ya mwasi ezala ba camarade au moins tant azo beta ba masolo zo uta na kata ndaku na ye mwasi o azali banda ana conseil au peu souti alors en tout cas maman swinga na zaki yo na rotika donc pour na ngai vraiment na mona reza mibali en tout cas mibali ba comportement na bango bazo sala basi eza malamu ti lelo la ko ina ba mibali mama te na zonge mama te to belo moko intéressant mama te to lobi que non Nathan Wakaleza qui maman déjà pointé déjà moi si na quartier ma tete eza base te lelo oyo ko ponela mutu moi si oya linga ki da mutema na ete bo poni pona bino ba parents respecter mi yanga lingi yanga de comme na ndaku peut-être moi son caractère ma be mbala bi que non en plus na linga ka ku tuté to mbala sa mamanko ba yela nga yo ko yela alors que se retrouver que moi c'est un choix na été et yanga eza pe ba ramozo bo mabala te non maman na ngai eza ba fille bazo kende poto bazo ba na mibalité hein tozomo na fille babali ya mobile azana poto est-ce ayebi te mais libala wana kei e fandi makamnyo so mirai comme si tout en tout cas nzamba pambolo po balaki abakena uko kende libala fandi pe e boti bana mais ça libala msu ba yeba ni pe awa ba mona na rape awa bazalaka mais libala ngosuka ngo sani e fandi te ezate ke non o ba ponela nga mwasi te ngakuna remarque ke eba pona ba tata na biso na ba mama na biso tozomona ke no biso to botami to koli mais oyo ba kutani na nzela chérie yakana no boye comme yala ndako remarquer mabala na lelo makaso te ma te totali bien mobali wa ekoza mobali alinga mwasi mosana ndumba azabi basi mibali ebele ata bakangi mobali na kangi ata 100 fois bazonga makaka mais mobali o mwasi bopesi alukela ke motifo yebi akomo une erreur mo mabaya facilité boye ke mobali oyo ke mwasi oyo alinga ye moko amesa ko mona buzoba aluka façon changer bon na opesa yo deux réponses pour otuninga demi tuna mbala moko nazo répondre na demi tuna na yo ya liboso olobi ke zana mobali mususu mwasi na zandumba abimaka kanga kena mibali makoka boya yete mais faut yeba source ya mwana mwasi wana ezana base belele lo bazokota bakisi bazo troubler mibali ya bato ezana base belele lo bakota bakisi bazo kabola mama boti mwana na mobali akaboli ye mama mwana mobali atala su mama nete atala su bande konete komika mwasi wana zo travailler biloko tozana kisasa tozomona na bawenza selembau tozomona esika bazoteka bakisi po ozwa mwana ya mutu muso balole mutu atakangi yo na mobali ngana zala be preuve wana mwasi libala bakangi na muninga ya mobali na yeme mobali famille de famille bavandi mais mobali alobi kaka alingi mwasi parce que bani esale ke mwasi alanda ye problème ezate problème na nganga na opesa na ba réponse na ba question na oui et loko liboso na lobi ke non soki mobali azokanga mwasi na mibali mususu azoka koboya yete source loko za wana donc mwasi wana azo travailler mobali wana tellement azo travailler mingi yango wana ezosala ke non mobali moya boya ye ezate to ka bazakala ha biloko belé o basalelaka ni mwasi azo sala mabe mobali azo supporter mabe wana pa zo kangina mibali azo supporter mais qui seza wana na se eza makambo nzambe te eza normal te eza kitoko ya basi ya mwasi te yobi basi kitoko baza lelo bazo tula baza na bandako na bango mibali ba otala bango te mais oyo azo sala mabe mobali olandeka eza biloko o sala wana eza clair to moni bazakala to moni ba biloko mususu ba mfumbo ba tiela ka ba nini ya mike ezali etangamaka donc wana ezali biloko ya zo sala zo balola mwana batu mutu mwana wana amona ete donc azo baby sa vie ya batu po libala soki déjà kobo ekoti wana yeba déjà kufetelemi wana kisi soki eleki ekende koboma meme tina mwana mobali ya batu donc oyo wana eza kisi mutu akokelo bateke oyo eza bolingo mobali nanga linganga te mobali nyonso soki azomona ke mwasi na ye azozala na mibali mosusu bible elobi yango soki okangi mwasi na yo na ekobo bosala nini bose séparé pour yo yebite soki oza capable olimbisa bible bi olimbisi ye mais soki motema esiprote te bose séparé mpo na nini oyebite moto soki etambone sosi azwaki sida akoya kopesa yo mobali sida ok mali te tozonga na yo mama na ngai yo bike mibali bazalaka fautif mibali kama bazala mabe eza na ndako mosusu ya libala mwasi babali na mobali kotanda mbetu mwasi ayebi te donc kotanda mbetu toke na musika
kaka ntango akomi na ndako moko deyaki asilisi nyonso oyo mobali ezala azatango besoin pa mwasi osala yango te yango wana te esaki basi libanda baganga mibala bato mpo lelo mobali nyonso bimi libanda ebaki eza pasi po azonga mpo libanda basi baza bien na baarme na bango ayebi koberse mobali ayebi koyebisa mobali je t'aime ayebi kopesa mobali tendresse caresse nyonso mais yo na ndako donc mbada ya bali yo obaya na yo donc yo kutuna liputa ko ba ata sengo ta lisu te na mwasa libala mwasa libala ntina kata ndako na ntina miso mtabala est-ce que libala bazala ka fautif a malgré aza besoin ya mona sentiment mwasi na ye mwasi o meme ki soda na ndako est-ce que wango pepe kamba aza fautif oui maman yoka omoni tango bato mibale bandimi kobalana faut pas supporter ba makambo susu il faut mobali a supporter bêtise ya mwasi na ye non eza basi musu ba yebi makambo nyonso te ozomona tango ozwi engagement ya kolinga mwana mwasi wana il faut oza wana bato bazali basali na nzambe bazali oza na bayaya na yo oza na barelation bapare bazali malgré mabese kota nango mpe bapare oyo baozwa biso omona moto akozwa mwana boye asundo oyo na ye jour ya mariage eleki baomona asu te bana baproblème eleka ya libala ntango koluka bango bakomonana te donc bino moko kaka nde bokosisa yango na ndako donc mibala bongo ntango bali mwasi na otie na ndako soki ayebotanda mbetu te il faut sunga ye ese tobandi mpo tozala esclave non tobandi mpo toyedani mpo totala avenir ya lobi tokobota tokosala bamakambo ebele liboso ese nga nakofanda kaka na bando momo banda obotela nga bacompréhension moko boye epo nalekisi biloko mungwa est-ce que oyebi badefo mosusu mpe libala eza jamais mbala akolakisa awa yaya yoka moni eloko babengi bolingo eza eloko mosusu tomona yango meme na poto mwasi azokende mosala me mobali natikala asali tout mais toza poto na biso toza ndemo te poto bafavozala basi poto mwasi ana mwa dio me mobali te mama nga awa naolobela makambo bolingo ntango ozwi engagement ya kobala mwana bato otie na ndako siko faut supporter nyonso oyo komona ozomona mama soko supporter nyonso meme nzambo aza likolo apambwa libala na bino ozomona mais soki obandi kobotele bacompréhension ayo nyonso tout nzamba ozala wana te question mosusu eyeli ngai bafille mikolo basa mabala so mbana osala mobulu mobali aza loyenge mwasi ako moboyo obota onga na kobotala nga te na mobali soki ane obota 4 yeso aboti moko wana beko tonga ekomi mikolo awa tonga soki na lipeka soki oyo bazwaka azwi aboyi kobota mobali ntango omona bongo yo toza po mibali basi mobali ntango abota mobali atali age ezokende azokola akeli olikoma petit mo libanda petit mo mpe bazemi andima bota wa mobali kama baza mabe mama nzambe aza juste nzambe omoi tobondela ko aza juste ozomona mais nga nakoloba ke aza ni kaka mabe mpo vi oyo nde toomona na kati ya mboka na biso tozosouffrir ozocomprendre ntango ozotanga makambo kobota mpo na nga na kotalisa o no papa lokwa deya toboti mibale condition tozovivre tosala ni tostop yango nini tetinoke libala non ezali kama koyokana soki yo komoni toke libanda na yo wana mama nga namona balinga libala basala kindumba mpe kindumba esuki ka epa na ye komona ope pa mosa ndako te nzambe aza juste yaya donc ozomonaki mabe mingi mpo na ngai eza mibali donc mobali ntango ozozwa décision kobala mwasi na yo lifo oyeba nini ozosala obali ete mpo tia rido ya ndako obali ete mpo nyokola ye obali ete mpo banda kolandela mwa babiloko na ye obali ete mpo so alinga adeplace mwa boye aza na don na ye nzambe atia ye ya kosala mosala na ye soit théâtre soit boye yo atouche yango mpo obali ye na komi bamoko oza mama présidence ya groupe moko eza parmi misala oyo mibali balingaka te tosala lokola mosala nanga oyo mibali balingaka yango te mosala oyo osala mibali balingaka yango te yango wana osalaki ozodéfendre ke mwasi okosa baboya yango pourquoi il faut yeba baraison mosusu osala ya théâtre oza président moko ya mobali mpo apesa rôle il faut leke pa na ye misusu mpe heureusement nzambe asalanga grâce na RTGA naza na patron mo malamba bachef nyonso malamba baza bamari barespectaka basi na bango mpe bamirespectaka nake na internet naye na ye bachaine youtube naza na bachef moko oyo base respectaka na niveau moke te donc aa na temps na yo te mosala mais eza bapatron mosusu donc okosimba micro te na chaîne na ye sans ayoka yo sans amona yo sans amona nzoto na oyebi ozodéfendre yango beaucoup plus po yebi ke osalaka théâtre que papa apekisa yo te soki aza totongo akoya non eza bongo te mpo ngai deja mobali nanga aza ndima donc nazolobela mingi mibali oyo basalaka soki abali mwasi akangi makambo nyonso mwasi aosala donc okokodéplace te donc akomi so esclave mais nde patron palene non eza bongo te eza maoma bolingo eza likama patron wana te
il faut mutu na mutu ba place neza wapi donc moi si ça déjà na badona ye ça déjà makamna ya salaka yo yeka ko balinga mama komi ko sala te ko longwa non mutu ye mo moi si tango zalo ebike na sa moi si loko na sala na za wapi na sala nini ozo comprendre maman eza bongo eza teke biso basi loko ba bali biso to ko zo mpepete moi si ninga zana akoki ko kina ta na terrasse mela moi secrété mokela mobali na mobali azana tante on va na terrasse non on a kanda mibali na ndenga mokete matete autour belo mo boy awa ba fiancé ya kayondo ça ba 3 ans ba 4 ans mais ba fiancé ya lelo et comment mokete mobali matete est-ce que fiancé ya 4 3 ans na mo ya lelo et ben convenir aux alaté pourquoi moi si au kozara aux na âge mo boy par exemple mikoto mo so ba 25 ans mikoto ba ya ki ba 17 ans mutabali 25 ans no ba c'est 89 ans dikolo yo ya ko fibara mona batu bosala ka nyonso ni de nos da bosala taba bomilela o ba pesa na ba bomilela ni de nos ko jour en mariage ko tu wana ngoto ba bosala ni de nos ba façon nyonso bosala ni de nos coutume bosala ya reje bosala mais ça ma kana redige bosala déjà nyonso sikoyo 80 so pesa pona ko nuka ko bongisa nini faute ya nani faute ya mwasi faute ya mwasi biloko msuto lobaka totala faute eza ya mwasi pona nini libala lelo na kisase komika somtu ba yebise ke non alingi na bala yo abosani ka vanda na ndako ba parents na ye abosani ke papa na ye na mama ne bazalaka ake komitika ye moko akomi komilalisa ye moko donc makamune so komi ye moko asombi banzungu amemi na ndako mobali wana akomi komilambela ye moko sans coup de même bamona ba parents pona nini kombo ya libala ekomi ko intimider bana basi ba komo mono ndire wenze ya libala e bandi ko kangama donc yefoza na rapidité ya ko kende kokota na ndako libala na non mabale belezo sa matozo tuna nzambe te surtout ba jeune fille ya lelo kala tozomona mangengenge luzizila intendance ba fiancé bazo ke no bondela soki nzamba lobi ke no na permettre binote bako kobana na ndenge ya bien da ku tunga wana na rencontre ngo bako permettre na ndenge ya bien ke mama bwana na bino non na point wana o yaza nango omoni libala nzambe apesa biso da libala nditi ngai na lobango bato bakina ko sa prier pour na mama nzambe apesa libala ngaza raconte makambo oui maman comment yoko ki obuka mabolongo pona luka nzamba peso libala nzambe muka yebi ke moi si il faut asani abala moi si il faut asani abota so batambola na Jésus babala non ya na ko tika pour l'ex ba era pamba et là on moko to sa matete na to lo moko te ko loba awa alobi moi si mibali ba yiko kanga basi moi ça moi amela moi kopote moi ça moi ça mo boyete moi ala taboete est-ce que bon balobi mwasi ya libala et là teline nanu il faut ete ya baninga musu bazali banda po bayoka posa ya kokota na kati ya ndako ya libala omoni babande ko bala kala to bana kona mais keba na kwa tekeba mibali misu la tsoli pute me libanda alinga ya kola non zela omoni mwasi libala tango za na ndako ya libala ozotala libanda siko yeki na ndako pona oui non to olobela mama mate zela majoli attends tango yo ondimi mariage ondimi donc kulusu moko to memango ba memisa Jésus pour que matango magolgota libala eza kulusu donc oyo mobali akoloba nango inde yo kosani okoto sa pondimaki bali mbonga libala ezate ke no nandima nyonso po bakopenga pe kindoki mais problème ezani so mobali alobi ke na lingaka te olata boye po nanga olata boye mais oui faut l'attendre mobali no zela alinga mwasi na ata bien te tolobela awa tolobela makambo mosusu te ozo comprend eza makambo mobali alinga mwasi ata bien te na ndenge mais ngai yo tonga pa na yo na yo tonga pa na ok mobali alinga message mo eza non toloba awa mobali mosusu alinga te na ndako mwasi alata ndenge alati boye mosusu sengle mosusu mwa nini boye na ndako na kuna lingi te na la tango atana obima na ya lingi te na la tango mais mbem solo ba ke soki ozana ngande la tango mais mbem o ba ke ko la tango te emsu mais makangu na ya libanda peto la ta yango eloko yo lo bela yango yoka mama na si na lingi na loba boye ngana zo boya te eza mobali mususu tango zobima fola tandenge mususu mais tango boza bino mibale na kati ndako epe ndako ngo eza ni eza na bana te
omoni kobala na sika oyo eza na bana te oyo eza na bokilo te eza na semeki te ntango mobali nazo bakenda aza na besoin latanga mwa bakilo ya mikuse mais yo faut sala oyo azoloba mpo ye alingi ndenge wana mais mosusu ye na libala bazaka bango mibale mwasi na mobali abi te na besoin latanga bilo ya mikuse te tovanda to ete nga na mesana biloko wana te sikoyo ntango obima libanda amoni moto alata biloko wana osala nini akende donc mwasi alandaka oyo mobali azoloba eza na basi ebele problème na ye ezali ke non soka lobi nalata kola tala elateli alati kola azwi mama yo olati kolo kiti yo tokomprendre te nzela nanu mama toloba balandi baza wana baolanda biso mwasi ya libala alati kola alati kenzo ya awa oyo nyonso etikali eza société privée ya papa ye azwi azotambola azobenga nani balobaka omoni mokosimbi te omoni okoti te balobi ntango yo olati kola tala kola ntina badiza badéclare makambo ya libala mais so baovanda bien te baokabwana donc oyo biso tozolobela eza nini ntango yo mobali ozwi mwasi bato tie na ndako yeba nini osala ozo comprendre kolata mabe abso toloba makambo babwati ate tozoloba makambo batieli ate ntango tozoloba kolata nde nalati bolati mabe nati nanga bien ozo comprendre mobali oyedo kaka mbala moko lobi ke kolataka botela ata bamaputa ata bamabaya toboyi te eza bien ngo toesala fierté na biso basi mais ye libanda kuna biloko olanda yaya aokosa biso depuis lokoloba ke mibali baodistraire biso basi d'autant mobali fo yeba nini osala mwasi a moumbu te mwasi a na besoin makambo yo ngo sala wana mwasi pa na besoin osala wu ah tolobe makambo bonzambe te bien sûr to osala nzambe ozo comprendre mama bien sûr tolobe nzambe mais toi mai na makila tozo na mai na makila tozo na ba sentiment mwasi a na besoin fa na pembe na mobali na air nyonso tu yo zo ke ni musala 6h ozo zo na 22h lem sunga na fatigué na lali na ya ko lamuka na ba biloko wana eza kitoko te ozomona oyebi dai ko soka ndako ava kuma vana na mwasi na yo soki mwa mbongo ezali boko bimala bino po beta tamatu mais basi mususu na ko so te mwasi mususu mobali na ye a raisonner ye loko cordon dans les vierges c'est besi ça loko cordon dans alidor lui azui mwasi ne madame na otanga kombote po na bona mama ayo sepe ya makasi na otanga kana suka abi mwasi na ngai to va na mwa coin tomela moi moko moi si moi mbala vendre sombele moi morceau de 3500 ça soit moi 10 morceaux moi 35000 à ce moi castel moi nini moi coca moi fanta bandi komela moi ça comme bon faut dépasser belé basi na banda bala bongo ko dépasser belé bongo ouais ko dépasser belé bongo c'est que tant que nous allons parce que le bib mon oliani le bib chamona le votre nous quand va seper ici yo moi ça la pe mi ba bwana ba bisa basa ndaku ba misa ba mi yibi wana libanda donc na si suka mais na yebi so moi ça na ndimo sombele ka mulangi moko kasi te basa ndaku olinga ba misa bino te ma tete to ba bimiso mba dépenser pour na seper so moi so comique oh non utika mbongo belé bongo o sa bo kwani oboyi yo mbala linga pome ACP ni na mosa libanda non eza bongo te ma chérie moi si il faut sepa na mobali na ikaka beti ngai so bimisinga eza fête pona nga donc nga za la posa mo ba 17h mo boto mobali na nga zoya apeme ali to beti mo tu ata mbongo eza te donc tozo bima tozo zonga ezo sala bana biso harmonie wana bana ba kola bien non mama pardon lo ba ki na kata kiote pardon omoni yo za oso sala kala ngai pe moma na nga sali 8 ans de mariage oui na sali 8 ans surtout sali sila ki fiancé ya ngala mba to sali 12 ans na sano na ndaka libana na maîtriser déjà nyonso na yebi ndenge ni la vana na mobile na OK donc les gens là au moins est-ce qu'on a quoi apprendre à ti donc ce qui yo omonike otikanga libala balakisa ngo kama yeba ke ngape na posta mais oyebi ba série ba mama c'est comme ma biso ba ujana bazaki te mais le ba ujana ba bimi bon ba risque ba binduki miso libala yango wana ye azolo balo bebele ndinga azolo balo bebele makamba bandolo ezata la safety si ba ko mama le mbabe bisa biso bana oui nazolo ba mama mbabe biso bana basi oui tango mwasi azwi mobali na ye akomi koyebisa ozomona ekolo wana te ozomona famille wana te maadika msupe ya omoni tango ye azolobake no naza mama ya kala oui naboti ye mais tango naboti ye naza na ba art oyo ezolakisake no nasungi ye mpo akoma lelo na pete na mosapi mposo nasungaki ete alata alliance na mosapi eske alinga alata mpona bake bamama ntango azotamusupe azoba conseil libanda yoka na boyi te mais oyo elekaka conseil ya mama ezalaka
soki mama comme le bala mona c'est kaza mama mabe po ya la alliance na musapisa ke ngamda te akiye pe na ndima ki mobali wana ya kokota po babala ye mibali o lelo bazotali sekolo oui eza na bekolo musupe babala bango te soko meki ye zela omoni ndeti soto ke mingi na bayaka kintu devanda kuna ozoyoka eza bayandi te kasi totie bandundu nyonso tosali rassemblement bandundu soko oke kote kuna soko mama soko ayebi soki omoni ekolo oyo kokende kuna te soko okei okomona boye yo mwana olobi te lokola nalingi mobali na nga nde tozoloba bomoninga na ngai abala muyaka mais bayebise bayaka ta ndima te lelo eza libanda bazwaki nsudi awuta mboka aya mama aza mpona kodirige mwana mama aza mpona kobebisa te ntango nasali kala na ngai eza mpo oyo ozala ndenge ozali kala na ngai eza mpo oyo ozala kitoko kala na nga mpo oyo tosa mobali na yo mpo nazwi mingi na bokala na ngai ntango nazwi mingi na bokala na ngai nakendaka kuna nakendaka na yo te na camarade na ngai azala mibali misato azala na mibali misato mibali misato analingaka moko na moko wana mama yebisa abe moni oyo aza étranger omoni oyo aza étranger soko botina bao baosundola yo baosala nini baokende alingi oyo mama alobaki na minute aza maria ndako ya libala mais apensaka libala oyo alingaki otilelo mais ayebisa nzambe nini abima copine soki nzambe apa moingaka lelo bana okima libala aza ya koloka même bato baolanda biso bamario baolanda biso bato baza baproblème oyo conseil nini ya clé oyo kopesa biso na mwa quelque salutation mpo tokabwana yo bon problème na ngai mpe conseil nakoki kopesa mwasi mama ana baba en tout cas nzamba pambolo po mwasi oyo alobaka mama tete na mona mingi mais na fanda na ndako ya libala mwasi soki deja babali oyo batio na ndako ya libanda na ndako ya libala longola bo jeunesse nyonso ozalaki nango bwaka yango na se kotala bakamarade mpe mwasi ya libala fo otala bakamarade nini oyo kotambola na bango yo bali mais ozala kamarade ya tielo ozalaka neka yebisa ya bando yebiso bamakango babanda okutana bandakala ke azoluka yo azozongisa boye conseil nakoki kopesa ntango yo olongwe mpe baboti na yo babali oyo ye na ndako ya libala oyo nyonso eleka na jeunesse na yo na bashero ozalaki na bango bosana banda kotalela mobali oyo oza na ye soki omoni ke esimbi te okoki kokufa na libala te baparrain bazali bokobenda na bokosolola libala eza nango teke na lola bokende kuna bokutana bobeti maboko tobalanaki nga na yo te eza mpe libala eza teke no ekanga mutu singa na kingo no soki omoni ke no nazokoka te mpo na raison moko ozomona oke eza clé eza normal basali ke bavandi bino esimbi te oyo aza mwana bato bakoki okufa te mpo na likambo ya libala mais problème eza kaka nazoyebisa ser nyonso oyo ozolanda ngai mama nyonso ozolanda ngai quelque soit difficulté na ndako ya libala fanda oyo lelo alati super yo ozolata yango te eza epoki na ye epoki noke ya yo mpe olata super oyo babimisaka ye yo mobali akobimiso te epoki ezali ya yo mpe mobali akobimiso te motema monene na ndako ya libala nde esalaka keno mwasi atombwama mais soki oza motema monene te okotikala kotombwama te epuis yo ozobake mobali wana aza mabe mobali azolanda libanda na ayebi soki mobali wana aza malamu ok mo bambote mwa potoka bwana merci beaucoup merci mama nasi napesa na mbote nzamba pambola yo napesi mbote na ngai na mama ana baba nabengaka ye bendele ya Congo nzeta moindo nzambe ya lola apambola yo mama Neli baba nzamba pambolo mama mamukenge itala nalingako mingi mama na ngaza France nzamba pambolo pe napesi ma sœur na ngambote nzamba en tout cas akota na kata motema no afandisa libala na yo kimia pe bana notre père nyoso bolanda ngai fazo kimia na motema po bilo mso okotana abangisa na omo ndia otungisa mbala bato ozomona donc nzamba pesa ye kimia papa na biso jise Bessi ça y est bon on a libala mère nzamba bongola nzamba pambola papa jise monteur na biso na bengaka ye engambe ya prince nzamba en tout cas apambola ye ba cameraman nyoso bazaki nzambe apambola bona lingi bango mingi ona lo bakangulu akoti na mosquée na obimisi. Merci beaucoup. Mot de la fin batuba retenir nini na autolobby. Ok, na pesi merci na ba onyo tu ba olanda biso conseil ezaka ke pardon et l'équignos. Ndio mwenga na sai 12 ans na mobile na nga iza pona pardon. So ma bezali na ba tongo moko bola musa papa yebisa ndenge nini lekaki bosenga ni ba pardon. Yango ka ndeleki. Po ya roke ko pesa ka batu ko expliquer ka batu ba pareil. Po na nga conseil na pesa bino bonu ka bino mutute.
boluka la bino mutu te bolamusika mobali na yo soit mobali lamusa mwasi na yo bolobani makambo nyonso tuka na 5 wana bosangani bapambo yango nde mutu esali ke nga nasala 12 ans napesi mbote na mobali na ngai napesi mbote na ngai na mama Anne Baba mama bajene mwana yeyo nalela fort mari na mona ote mama mwana yeyo mama présidente ya groupe théâtral ranka yeyo na vraiment na besoin ba soutien na yo mama na si on émission o eko sepesa yo mama en tout cas nous en posa nga na to mondana ata na téléphone et ça la nga bien en tout cas merci na bandeko na nga nyonso tout merci na JC atika nga ite aza toujours wana pour nous soutenir biso na ba caméra na ye na ba montage na ye na pesi mobile na nga o apesa nga valeur alongola nga soni na kata ba jeune wadon fake bolonga amungala aza mungala libala meme bangala baza olonga bangala il faut ça la face nga parce qu'on a mungala oyebi ya solo donc merci vraiment ya trop na pesi mbote na groupe na adoration héros de la foi pour na yemba na ça la nzambe na pesi ba pasteur na mbote pasteur Eric Senga pasteur même alalu pasteur Ali en tout cas nzambe apambola bino nzambe za pambola papisa mbala mungala na pesi mbala nyoso bangala mbote pardon na bosa inte mama na nga aussi ka mama abotanga walo Véronique liebe kisadi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Bolandi. En tout cas, ils ont un conseil avec qui est par Naé. Merci beaucoup pour la plateau pour nous soutenir. Émission où il est bien. Bonabi que Baba Samabal la Badjo Bazi par Nabango. Merci na maman Anne Baba. Merci na Alain Dele. Merci na Aldor Louyeye. Babi nouvelle tendance. Merci beaucoup. Vous s'abonnez toujours à Nouvelle Tendance. Vous s'abonnez toujours à Amen Ministry. Et ça, là, moi, bien, cordon JCB6, ça, cordon Aldor Louyeye. Pourquoi pas jusqu'à Maps, Babi. Là, on peut savoir, Mbote. Mbote, maman Brigitte qui a des prix Paris. Mbote, na maman Iguette Enyo de États-Unis. Mbote, na ba mama nyos papa nyos on atanga trop bas na bino na pesi bango mbote pour la relation mina mibali ke bas donc ba mama na pesi bino mbote lingi bino mingi mama chérie Marie Claire Coutou en tout cas botika toujours à brancher ce côté toujours là pour on s'appelle Sabino bye bye.